le Congo. Alors, ceux qui ont bandit par exemple, que non, parce que le Congo, ils ont dit qu'on souffrir de bingi, soi-disant, monsieur litigé, cas litigé, Vital Kamerhe, ils ont dit cas litigé à Est, alors Essengeli, comme président, n'a qu'à essayer de longuer totalement la logique de l'unité. D'abord, Vital Kamerhe, ils ont ni moutu à Est, ils ont dit litigé, parce qu'il a d'abord ce nom de Vital, à ces 6 classes, na Congo, il y a Vital Kamerhe, na 1987, n'engue mo ka lobi yango. Or, tu as dit que en 1987, Mobutu a dit un père oye. Tout ça qui est un père oye. 1990, ndemba makamwana eko commencé. Même attends en 1990, bat nous sommes assis la classe 90, 91, 92. En tout cas, bazaki na ba Congo ya ba authenticité. Donc le col ya na Likambouana, il devait d'abord nous expliquer question na batuna qui est à Washington. Na kanse bolanda kibino se réponse à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a lobby au gouvernement que tant que comment yozali ko koma na ozaki na Congo Vital Kamerhe tout ça ko subvenir parce que il paraît que bandaki autant de classes na bourse ya ba réfugiés rwandais. Alors il y a lobby non tala makamoso bebi samboka yango yo soki ngai pona nga Vital Kamerhe soki mutu moko boyeza azala congolais te mais azali ko sala musala o ezali ko bungisa Congo ngana ko soutenir. Non, ce n'est pas ça le problème. Donc, moni que yé moko azaki à mesure ya ko répondre na question wana te. Donc, azaki na à mesure ya ko répondre na question wana te en profondeur, na kanisi ete il est un cas litigieux. To kamata to longwa likambo ya ba tribalisme ya muke ndenge na moni bato bazako komisa ngo abati ya ba Congo, abati ya manyanga, ce n'est pas ça, c'est un faux débat. Débat zali awa c'est que il y a un cas litigieux qui est Vital Kamerhe. Oyo je ne pense pas que le peuple congolais, dans toute sa logique, va supporter. Ils ont un projet de société en or. Ils ont un projet de société en diamant. Le peuple congolais a soutenir était parce que l'intention ils ont toujours na main invisible na sima. Ils ont toujours na but moko occulte na sima auto éviter. Alors na kanisi na débat yo tout séparé. Na moni ba mususu ba komi yo bukoko ba suki. Na ite so baza ko lula suki na nga rasta o za tala mula itala kitoko. Ba to mususu baza bete ko lula. To moni ebete kutu bokende ko so ba plastique bocha na mutu. Soki rasta za mabe point ko so ba plastique bocha na mutu. Mais biso yo quand même tata Nzambe apesi biso grâce wana ke suki na biso tina ba age yo ekolaka mpeza la kana beauté mais il faut beaucoup de tata Nzambe tango bomoni biso tous allez représenter la beauté africaine wana niveau terre à terre ça que to. Merci papa na biso don pays. Merci Zala na biso na nzela ya singa to le kanepe papa na biso o dompa mona banzi bande comme so ba komi balobi no papa dompe azokosa baluba kutu bazalaka na bango na makambuyana ya bonkoko te bekolo mingi te la majorité ezalaka kaka batu ya Bazaire. Bon wana Bazaire tinga za mtabandundu na banzi tamsusu ozali yo moko oyo ozali tokena pa papa na biso o dompambo to pesa eto kananu ba intervention bandeko eboto DSV na oki bandeko na nyonso na pesi mbote me aso na bosanité ekuluta baleki papa l'impresario Zambwana ya yangwana venanga na pesi pe papa Prudent Mbote papa Carlo papa Charlie Kachila mwana fumuki mbangu pe na eko sukisa na papa Dompe na bosanité mama Iget HM traction double vitesse obi na ce qu'il faut pour barasta na ebi soki eza ya ba Congo beza ya bangalo be batabandu bon ya sija lelote moi je pense que ba race ya ba Jamaïcain basala bon na ina ba boide sive na sepeli mingi na intervention ya papa Dompe pourquoi oyebi to comment komona makambo susu to abana mikete malgré politique to ebi angote mais oyo ileki na misu na biso yango wana ka repesi biso mo expérience ya ko comprendre makambo susu leka élection ba changer yango ekomi ya tout moko toza ko lobake kolonga te na ba Congo kolonga te na boye na bo kolonga te na bote obi il faut pas qu'on sous-estimer mutoyo azana projet ozoyi baté projet ngeza ya nini non ba makambo ezoke mabe moko na niveau moko impossible kamera ya chepwa na kati akoti andimamia eloko ya yeli to ebite Tshisekedi a komi combattu na même mutoyo azali mwana semi azali ye moko muto ba Congo
akeyini ko soutenir Vita Kamere obi ba congolais na ebité non na zupi na précision makambango te mais comme il solé binto sur kaka ndenge likamanzo tenena obi congolais na comme ko regretter même sur na vandi na otalanga congolais na façon à raisonnaka awela ke intérêt na ye pe congolais soit aligné mutu te DSV donc ça sont na ligne tête ya DSVT donc o asala malamu azala tanto important na ponanga na okipete moi congolais na vivre yango et pourtant et c'est le moment mabe pena nde moko ya kusakana te et le mwanda seni ana batu na ye même 2% tu on a besoin de 2% wana kaka ozo comprendre tozo ko bossa na ke match comme ya tout moko to bossa nango na match tout mo mutazo 14% akolekana ba kobeta match mi balete c'est tout et muto déjà vani na pouvoir boye bango azali na avantage ebele koleka bateau na koma na pouvoir te wana il faut to yebango donc c'est pas que tout le monde a Congo mobimbe boy Kabila tout la baba nini baba Michel Belé et butu muloni baba même ba vedette tout ya théâtre na bino tout ya théâtre wo ka ba machako ba nani wo ka wana bango tout na sima Kabila vous comprendre ngo ba musicien presque tout na bi ba musicien presque tout bon mona kite bo ka kite ko faire que ko voter na fula a perdre na kingo bon mona ya voter baza na sima Kabila baza ba l'idée d'opinion tant baza ko mema batu ba comment entraîner na iloko wana tozo makambu ya nga moto sansa makambu te nde papa domper to lobawa au moins États-Unis za ensemble beta États-Unis ensemble beta mais Congo les États-Unis te pe mentalité na États-Unis za Congo te pana biso na mboka wana to limba makambu wana te kwa yana ba faux boule na contre me parce que comme au niveau indépendance que to supporter ngote zo mona ngo kilo mabe mundela tika mboka na tilo to zo ko gérer ngote avant tiens nazaki na bis na comme na frontière na mer na mwasi nanga to koti na bateau na isenga bi moni premier fois voyage na bateau moni bateau ndeza siko Congo na bisi au moni bateau Congo basamen na bateau mon côté pour ko longwa ti timbandaka isa ngama wa pourquoi osuma to na tout mais toujours ko déjà ngote na ko tala kata mutema na bi o le Congo eza munene trop et Congo eza donde to lobaka wa to beta na ti ba masapo pour so ba pesi mutu moko Congo même commune na Pamba akobela mutu tanto commune na Pamba akobela mutu ba ile okuluna na tongo ba ile okuluna na premier ba ile okuluna na 18h au craquer au péter ba plomb alors ngelo ngana ko succès ya ligne ezali to moni biso tout papa zamwana to loba toujours papa zamwana eloko wana nga telemila kai si sekedi peu importe ma benaye na minute oyo kongola sola na désordre to fani na poto biso to ngana tika même Kabila na pouvoir te je pense tantôt et na tika na pouvoir itanga kotinga na eko voyage ababi ezali congolais to na poto to vandi ba radio la diaspora efungwami ba ko mona ke no ba memeto sango mwana Kabila aza rwandais pam ye moko aleke interview ay ko loba ke non na ko répondre imbécile par un silence après si réponse te et tikali batuna mituke oui c'est un rwandais parce que aboy ko répondre na question batuna ki pour soit ki fils ya Kabila ngaba ke non ba preuve ngo batu musule tinga na loba ngo bien mukolo Kabila obinisa papier na ye azali mwana Kabila fils ya Kabila légitime boye bango bien ngai na ko combattre ye na sens makambo so mabe mais na ko telemela ka ete tina suka na loba bango na radio boyo kango parce que na ko telemela congolais te to ko traiter na congolais na ndenga bien mais na ko telemela ndenga mabe te alors soki na zongi siko lelo na lisolo ndenge bomonde na bandi so nande to kende siko congolais lelo zo solo ba binse papa ti sekeli pour un rwandais nde mutali na tete ya mboka ndenge masolo boyela ka biso mais kaka bateau balobaka yango bakomi ko préférer ba légitimer un rwandais wazaki na pouvoir baboyi na bango Tshisekedi na ba mwanda nseni wana bakei komona Vita Kamere oyo même azali congolais te azali congolais ya naturalisation boso comprendre place congolais eloko ngana o senti mabe na motema place congolais solaka mais soki Tshisekedi na mabe na boso le l'étranger botika ye a beta bale na ye face à face na mutu wana pourquoi pas bino tuboye na sima bobimisi candidat moko d'opposition après ce qui a beaucoup si papa sur na pouvoir revendre combien d'années
voici 10 ans pas na ekozala akobi na sukati Mandela abundaka po na mboka na ye lelo o baba pesa e pouvoir ye moka tika yango lelo ni ça monte papa Tshisekedi après avoir ko tikela bino pouvoir ça là ba makam na bino tant que ba congolais mais ba longola bino ka na tête ya mboka muto azali étranger c'est ça le problème si ko ngape na ko vanda ndao na mo comprendre congolais a marque ni po ko kufa po na Congo ba ko tikala jamais ko kanisa ka yo parce que tama kambe ko même mwana seni ye moka bi histoire aloba ki yango kuna na parlement babandi ne zali aloba kuna alobi pena ke aloba makamso vita kama FC retier makambo aloba abino na ko retirer yango te aloba yango ba ko insister ti a retirer mais si abimisa ki on ke ba étranger kabila étranger aloba ka yango ngana landango mais voilà lelo oyo ayebi ke élection za tout moko bino bati vita kama ko kanga kini Congo mobile voici mais pourquoi pas bona estima Tshisekedi allez papa Zambwana ya kaka atile milaka Tshisekedi moi je ne pense pas papa Zambwana oyebi na oyebi selo mo venanga soki poser candidature na présidence kuna tantôt ma 0,5% tantôt il faut non osala na kombo izalana o bayeba yo uti wapi osala ka nini avant tout o bana non ko koma ba pourcentage soki ya marque ni bakasha bima 3, quelque bakasha la wana oso comprendre donc faut non soupe na baboy nga mambo Dieu ko pesa mo mutema pasi nga na bango bien nga na bima combattante baba ni baza ba combattant ba kufa pona nga na kufa pona ba combattante na lo bango et ce papa Tshisekedi a tie mutu na ye bo na no filmer na e bandi ya masolo o ya diaspora bo ba kana biso nini bo lekisa biso Kabila wana fils comme étant nani c'est pas un étranger et le pourquoi bino bozo telemela Tshisekedi mais boyebi bien que candidat mon côté ou akoyi ko bima ana kilo Tshisekedi wana azate na minute azate mais tant bozo na ba radio bozo contredire Tshisekedi ali po bozo lukani ça dit que biso fanda koto yo na ba hamburger oyo passer na biso bon wana pardon bolim sama mwana lo bonga yate to fanda koto ba hamburger na bana na biso baza pena bazo fanda bango vie moko à l'aise bo avida ali ba ninga ba ndeko na poto ti na king ba souffre pana nga penza bolimbisanga mwa muke na za direct yaki mutema mabe so mtawa kanisa bongo ya mutema mabe to tika Tshisekedi to soutenir ye to na tangu oyo to ko contredire te to ba mabe ya papa wana bo tika longola bino étranger bino bo finga ka wana alongola bino ye parce que soki bolongoli kombo na ye mutu moko ta ko longola étranger wana pona on sous des veno belo mobo ebi kinga na ba information sous na betango bo ba to ba te azio ngwa boina ba parti bezo mona o ya kombo za ya kilo eza déjà ko sombama même MLC on a bo mona MLC déjà ko sombama ngam na isibino bo pesa nga raison mutu tanga abisenga fuite na yebisinga ke MLC ya ko sombama na PPRD nga tsaki yango tembe bana tendance ya deux et comme deux groupes mususu ya li côté ya nani oyo secrétaire na bango komoni nani na bosa ni kombo na ye mususu côté ya Bemba mais tant ayebisaki ngango ke tala PPD ya boina mais tant John ko sala interview na ye na Congo Miki na Congo number 1 je pense alors oui bien que Bemba a rekolobe lo côté ninga na prison ngai mut na take over ça veut dire na je relève ya parti ya succès jamais na ko soutenir mutu mususu comme candidat na mema ba peuple na ngai ou bien ba combattant MLC ba voter oui bien que le bébé ala ko kasa solo ba betila ka ngawana que MLC za dia ko soma mana PPRD obi ke kongo to mo sa ba vantir et des kongo to mo sa ba vantir mo ko ngame na comprendre ngote alors ngana minute na lobi boye to tika na mamba ba krecha papa Tshisekedi parce que papa Zambwana émission o beta papa Tshisekedi oyebi yango place sukela yo obima te l'émission wana okangama na kati to loba auto ko ba l'essentiel pour celui auquel mamba Tshisekedi et risquer que émission le tantôt ko kwela yo ndo tika na kanda e boto de sifana. Merci wana ezalaki maloba tokei et papa na biso Carlo nde tokei place Tambo motonyo so zo maloba nde to zonga lisusu to pasola mpoke papa Carlo to pesio maloba. Merci mingi papa Diana bozongi si maloba eloko papa odon oti koloba siko ezali asolo. Pourquoi? MLC d'abord o balobi azako simba intérim ya secrétaire général Thomas Louaka. Soki batu bazan information te na ko informer bino boy que moi si na ye ya mi balé azali cousine ya mama Sifa. Soki batu bachete mbeba ke na kitambo ba ko vérifier ba romona yango.
Problème, il y a un mois d'entraînement, ezali rivalité. Les lois n'a pas si Yves Kisombe raison tant que téléméla na Parlement congolaise. Pourquoi? Parce qu'il y a téléméla na makambo oyo. Des fois, ceux qui totangi batandu, totangi bayombe, totangi amopambate. Parce que moi d'entraînement, il y a kana étiquette, mon connaître ça pour représenter province Mobimba. C'est là où il y a un problème. Donc il faut soulever Babiloko Mosusu Batoyo Baza pour y être afin que Congo Mosusu Baza na ignorance ba comprendre makambo nini eza pour les canettes to telemelaka bakatange oyo kiongo kia kumwanza bomoni makambo ndenge kaboli katanga et comme na 3 camps Muyomba nani comment nani waza Moïse Katumbi na oyo comment nani kiongo kia kumwanza. Donc moyen moto sikwa konza penza katanga bien adro idéologie na ye atinda moto epela et bozalate. C'est ça babenga jeu politique. Ce qui tolobi ka toke ndaka ne loko moko boy moto ya lo bana kombo ya ba Congo botiki e bongo ba Congo misusu ba kanisa penza que notre officialisa et qui a représenté bisokuna tandis que ba tendance pèse belé. Neti ba Diomin Dongala moto pesi nembo na sembi kanda. Loko les ana moi rivalité moko kuna na kati mutu na mutango na position de force na ye ya lobi non siko na même main forte na ngai pa ya nani ya Vital Kamerhe. OK aza ko ya na langue batu ba pese maboko na ba poto baza ko ndima ba biloko na ye moko ndenge papa Odon alobi ki étranger baza ko diriger biso na mboka na biso. Mais comment se fait-il que moto yo ayebi aza ko reconnaître que étranger baza ko konza bango na mboka na bango? Identité ya Kamerhe wakazinikizi ya yebi yango malamu te ukamati omemi maboko pesi. Point d'interrogation. Papa en vitakanga na yoka ko mingi olobaka kitoko. Mena likambo mwana nsemi na webisa yo vérité eloko eza koboma ezali ignorance. Mwana nsemi azalaka na agenda na ye ya lelo te. Pona ye Ba Congo ezala Ba Congo pays de Ba Congo. Wana ezala ka projet o ezala motuna ye. Sikoyo aye kokutana ke na ba poids lourd neti ba famille Landu, ba famille Diomi, ba Mvwemba banani eza kopesa e chance wana te atambola likolo ya Ba Congo nyonso. Yango wana azali na minorité. 2% papa Odon alobi tozana besoin nango. Mais soki moto asi amiteki Borobenda ndenge nini botika ye asala choix na ye na fait patu balobi na banaki Kongo baloba prophète moko balobi ata makakwa bomba ni ndenge nini ukila na ye musongele donc elaki saka ke makakwa za kuna donc ne mwana nsemi yako na kisa bizaleli na ye ata obatami mais liloba na yo moko ko bimero la kisa lolenge yo zali yango wana na koloba ke na ba Congolais nyoso bapesaki maboko na bango bazwa bazonga bakanisa mingi tozana besoin ba mateya wana po epesa biso moi personnalité mais ba idéologie ya mabeto boyi o ya division parce que tant ya belela ke loko moko kuna alobi ke misala nyoso ezala kaka ya bato ba Congo misala nyoso monaka ba bomaka ba takaki bato ba Congolais ba province mosusu tokoki ko accepter mutu moko ya za ko mema politique ya marque wana te na Congo comme Kyungu tozobo ya bango yepe il faut topesa e carte parce que ça même kaka idée o Kyungu azanango même idée moi na nsemi ya kopesa yango wana nazongisi maloba na papa dia eboto papa na biso Carlo na banzi bandeko boza kolanda masolo ba pro pamba te awa vraiment likambu oyo est-ce que boule nini mwanda nsemi azui pona kosala coalition na Kamere, Kamberembe, Kazerembere, Kameleon. Asa la coalition na ye, mpamba te po bakwisa wa Molumba. Tokei epe papa na biso tambo, topesa maloba ndeto zonge pa ya kulutu zambwana. Merci papa DSV na kopesa maloba. Na pesimbote na biso nyonso na kata conférence papa Odon Pambu. Dompe Vitakanga Charlie Kashila papa Zambwana. Na papa Carlo na pesi mbote na bala nyonso ya radio Lisolo na émission kitoko eza pona kotelemisa bendele ya mboka na biso kolongola buzoba oyo evandi na minito oyo na kata mboka. Alors papa DSV elo mona ngana loba pona tina ya ne mwanda nsemi
oyebi kosengaka na biso mingi tozalaka prudent soki tozwi message moko boye soit information moni toyeba ko vérifier tolandela tozalaka na mbangu te ya koagir na ba négativité ou bien na ba biloko mususu oyo eza question mutayoki yango akomi excité eza ka même chose na ndenge oyo tangu papa Tshisekedi apesaki meeting na ye na stade kuna dernièrement ba combattant tango bayokaki ba kenda imbangu ba la prudente ils ont dit n'importe quoi. Alors et au senga na biso il faut toyeba ko s'informer vraiment en profondeur pour toyeba eloko nini penza eza au juste na information oyo tozwi. Alors ya mibale il faut to kabola papa DSV Bokoko na ne Mwandansemi. Qui dit Bokoko n'est pas dit nécessairement ne Mwandansemi. Ne Mwandansemi azali oyo azali na kati ya politique akosala politique azape na kati ya Bokoko mais to sangisa yete na makambo etali biso parce que Bokoko o biso tolobela mingi ezalaka philosophie politique lokwa Mobutu alobaka, c'est-à-dire kozongela ba valeur na biso ba noir. Ce n'est pas dit seulement que non Bokoko ngola kisa ko kendo toucher soki wapi ndenge bakoko na biso ba banda ko saso makambo nini no, tozawana soki toyoki Bokoko ezali mingi toyeba ko zwa ba valeur na biso ba noir que tozala toujours na kati aliénation. Voilà, donc to bima na kati aliénation Bokoko biso lobela mingi ezala mingi wana nazanon bokokiste te mais na landa ba enseignement ya Bokoko parce que na linga ko récupérer ba valeur na en tant que noir. Voilà, alors na likambo etali papa Zambwana na koloba boye papa Zambwana na sina solo la ombala moko na ibisa yo ke papa Zambwana il faut kotala na minute ndenge tozali awa lokola tozolinga ke to bimisa bapa ya na mboka to konza mboka biso moko tozana na candidat moko te oyo vraiment na communauté internationale bako reconnaître dans quelques semaines seulement ou bien dans quelques mois tozana ye nanu te. Alors na pesa même discours moko Mobutu a pesa ya tout comme le soleil se lève na baki discours oyo boyoka impère na kati boyoka soki nini na kati bo remplaçant onde na ba valeur actuelle bo soko yoki MPR bo longoli MPR boyoki soki nini ya Mobutu bo longoli mais bo ziba valeur actuelle bo remplacer na ba valeur oyo ya kala tango Mobutu alaki boko mona vraiment que c'est un bon discours oyo ko mema soki to appliquer discours à Mobutu wana et ko mema vraiment mboka na biso Congo donc na démocratie et ko mema mboka na biso na kimia parce que c'est un bon discours bon sikoyo phrase na tiraki na kati na lobaki que et rangé derrière un seul homme animé d'un seul idéal, c'est-à-dire na minito to wana na mutute baoba ko ya sima wana ils ne sont pas vraiment connus mais Etienne Tshisekedi il est connu au niveau de la communauté internationale. Aza muto bandi bitumbo bandakala siko biso to zala batumoko te ya kosala que non ce n'est pas Etienne Tshisekedi, c'est qui na yebite so mutango azali sikoyo oyo vraiment papa Zamano koloba ke bon mutango yeyo oyo vraiment ke bako reconnaître ye to zuye peto loba ke bon tous les deux yona Etienne Tshisekedi bo bundali kambo. Moi je ne vois rien, je ne vois personne. Alors ezo senga to mekananu ko bunde tumboyo ya kozana na sima ya muto ayebani oyo pe bakoko appuyer ye même na niveau international que oui il est vraiment bandili kambo kala, c'est le seul homme autre qu'on peut soutenir, c'est Etienne Tshisekedi. Alors ce que tu tiens li kambo na koloba so to zwa to tiango na sima Etienne Tshisekedi okomona vraiment que lobby mboke ko telema ba étranger pe ba bimi parce que total aka te que o mutoyo azato to bandaka koloba te ko asalaka boye mais c'est la même chose avec Ngwanda pas saraba makambu na ye mais tangwa ye abandi ko détailler batu afungoli ba secret bon azupe batu o babanda ko inaye batu quand même au monique a valeur que ndenga salaka liboso à l'époque de Mobutu
Donc c'est la même chose na Etienne Tshisekedi. Oya salaka. Soka salaba mabende ninga kuna yiba mabango ta salaka. Na yebika moi parti ya makambu ezanga kate na muto azo travailler na dictateur et yaka. Oui, donc passons l'éponge. Pour nanga passons l'éponge. Total sikoba donc actualité tozanango pour mboka na biso. Toza biso no simana ye. Comme ça to appuyer tangu mboka ko sikolama nde nzambe ayebi ndenge ya kokamba Etienne Tshisekedi parce que tosambelaka toyebi ke lobi Congo na biso ekotelema eko récupérer ba valeur nango oyo ndenge nzamba salaki yango ou soit ndenge tangu ba belge bakotaka pona ko ya ko coloniser biso omoni toko récupérer ba valeur wana ya kala parce que tangu wana ya kala ezalaka bien et yakala ba valeur moko oyo ba mboke belé ya monda oyo kwa kotelema na Congo te. Bon, sikoyo, soko to lo baga ke non tozala mutuna parti na mutuna esika na ye. Mais yo sangani na ngambu na yo lobi ke ngana voter mutu wana te. O kuna kei asangani na ngambu na ye biso to ziba position na biso. Yo kala si to kolonga te parce que yo ta oke sangana na position mo hotel o lobi ke no ngana za na parti oyo. O kuna lobi azana parti oyo. Siko parti oyo ko bundisa o batu bakwa o soutenir Batunyo sobaza na sima ya parti wana elinga ke gagner. Mais soki bo sali division wana. Parti par exemple ya Tshisekedi de tikali na batu muke parce que batu bakimi. Et réussite pe ko zalate. Pourtant élection ko sala momo na parti wana ezuité. Parti wana c'est comme ya ebimi ebele e ko zoité e ko zala na nombre muke. Alors que Kabila a ko zala na batu ebele pourquoi? Parce que ye azana mbongo pour le moment, azo sala ba propagande na ndenge na ye, ba mbongo ezo bima. Ti jusqu'à ce qu'on mona comme na ba candidat be ba nini ba voix ebele alors bino bato bo kabola ki bolobi Tshisekedi te o ya kepa na etango siko élection ko salama tout le monde en même na France Belgique tout ça na ba pays d'Europe au mona ba voix bo panzi ba voix pour rien alors que ba voix na soki sangana ke sika moko mbele to combattre pouvoir en place mbala mo to zui to récupérer mboka na biso. Voilà c'est ça. Hein? Donc to tika ba position wana ya reprendre on a position on a lingi côté oté na ke côté mususu. Toza la candidat musuté. Voilà pour le moment na zongi sinanu. Pona ngai toza na merci papa na biso candidat mususu azalité ezali Etienne Tshisekedi. Toza ndeko na biso na nzela ya téléphone. Allô? Bon, na pesi ba invité au nyonso baza na plateau mbote. Bon, na yo papa DSV liboso tango yo lo baki bako baluba bazaka na nini na bukoko te akoye bisayo ke o wana ya solo papa na biso tokota na sujet baluba bazana na bokoko na bango tokota na sujet na biso ya mokolo malelo to welela ntango na ye siko côté concernant ndeko to benga ye to benga kaka ndeko na biso nani mwanasemi ndenge balobaka likaku obebi simbuma bilei na yo moko Congolais aza lokola mbwa soki ayekolia na fulu soki obambi libanga pa na mutu adeli akeyi après akozo abosani ke pasango babambaki libanga azongeli isusu babomi bandeko na baton ye nani moto azalaki chef à parlement kaka kamera wana akimi mbango moto place nini aye nango liboso ayaki kaka epa ya Tshisekedi kuna pona eza reconnaître que soki munu kia mayala soki nini eza nini église hein eza nini toloba église groupe moko boye ba secte moko boye bon tomoni moto oyo azo critiquer na kati ya parlement soki ozo critiquer kati ya parlement to senga yoke nini ozo critiquer parlement de démissionner place yo za kuna na nini na parlement ozala homme libre obata koloba ozo critiquer batu en même temps bato pesa yo mbongo kuna ozo kwampuche oza ndenge lobaka ke tusi na mbwa makansi na nyao kaka les mêmes messieurs biso tolandi na lingna exercice biso tolandi na ba propos na radio Okapi oyo azoloba ke kote kuna ya est kuna bato bakufi mingi
faut président abima kaka ya côté à Kivu. Mais eloko ya zobo sanaki Vital Kamerhe tango ya ayaki na Congo na Kikwit azaki na statut ya réfugié rwandais. Quand est-ce que Vital Kamerhe a changé de nationalité? Quand est-ce qu'il demande la nationalité? Mais au Congolais, tout ce qui est papi, Congolais. Na yebite ce qui bomani nizo soit ndeko na biso wana, ce qui mandef na wana muto zo tinda ye na zo comprendre te. Congolais nazo senga o fongola miso. But désormais ndenge na Bible akoma ke loboko ezo sala yo mabe, il faut ko katango. Tous à la seconde on a habitude à que muto ya zo bebisa Congo. Il faut ko bomai na simanaye. Pour na nini pour malwana ya bana oyo ya nini wana ekozonga lisusu. Bon, na sukili place wana. Merci wana ezalaki maloba papa na biso JP toleki na lombangu epa ya kulutu Zambwana Joachim topesa ye maloba eboto. Merci de Kodeste pona kopesa ngai baloba lisusu na minute oyo. Na banza osili kopesa ngai option ya ko répondre pe bandeko oyo makamba zali koloba. Mais to kama mimi na sujet la biso ndenge naza ko komela kai papa Ndesi ke to garder sujet si Ntseni na Kamere. Makambo ya fédération oyo boza kolobelaka oyo ngai na par origine naza mwana ba Congo mais nazali un compatriote amona ka région na yete à côté la ka région na yeka kate pour des raisons pour la défendre babiloko Guzoberi à occuper comme un individuité parce que la région na gato mutu à côté na ngai biloko boyo yo mutu na mabele sokoza koya nango. Tu ne peux pas être un politicien et n'a pas prié que Nzambe peut mutaboye, atiape le boko na et pas na yo na mutu na yote, pour jamais otika la kosimba kiti ya responsabilité na pays. Mutu non sa ko excel, to alini ko pousse na biloko tali politique, biloko tali société, tika aya na esprit saint o ya Bible nento le rakate mais un esprit ya net un juge, mutako na gauche akati likambo ayoki na droite akati likambo sans qu'on défendre sans qu'on tala quoi que ce soit na ba Congo ngaita na zakokola etina data lelo yo je reconnais que bana ya ba Congo la sale habitude eza ko régner kuna ya ko croire que parce que ba Congo eza na inga eza na ba mai eza na ba bateau eza na ba port na eza na ba chemin de fer eza na ba école kitoko comparé na ba région mususu biloko depuis les années 60. Batata na biso na ba Congo balobaka yango très bien et que biso to senyi indépendance ya biso kaka awa na ba Congo parce que ba région mususu bazali na no prêté biloko ngai mwana ba Congo naza ko yebisa bino bana Congo pour vous dire combien tribaliste combien régionaliste tribu oyo bana ya ba Congo bazana yango. Je ne condamne pas quelqu'un mais je dis bien en général. Alors soki batu bazako ya toujours na esprit honnête Ntseni Mabiala pour dire que notre fédéralisme ekota na se ya mitema na bango que personne ne vous trompe. Je suis à 0 km peut-être de tribu ya ba Ntseni Mabiala makambo yo ndompe autour bozoke na tribalisme bozoke na babiloka ba bokoko terre à terre non keba c'est vraiment ce sont des choses qui sont trop spirituelles ezana ba esprit ba ezana makila ba biloko oyo. Bana ya ba Congo batata ba Congo mutu akosa yote na mitema na bango bazali o bazana esprit les années 60 ya basota boyeke tika to kabona na biso na biso bien biloko boye. Moi Joachim Zambwana je condamne ça sévèrement na lini ko mona kutu mutu ba Congo aya na esprit boyete. Quand je suis à côté de ces gens qui papa Ntseni Mabiala je dois leur dire face à face que esprit ya kala ya antiquité oyo boya na yango te bakoli na yango biso bana tolingi kozwa yango te. Voilà pourquoi ngana za koloba était politique ya des anciens politiciens nyonso oyo batata nyonso ba travail na taille ba impère ba moboutisme oyo peu importe nani. Je ne veux même pas voir ces gens ici mais pourquoi baza koyela awa etika na pesa message na papa Odon oyo concernant papa Etienne Tshisekedi qui naza ko éviter débat et que na kota papa Etienne Tshisekedi te nazali un juge na koyoka na droite na yoki na droite et na kokabola mbeli na katikati oya kokuta na rayon de balayage et pe na ngai Joachim Zambwana même si okoyela ba 1 million je n'accepterai pas cela. Philosophie oyo toza koya na yango ke mutu moko kaka parce que yeka mutu amonani ezali makamba soni Congo azali kosala
quand on parle d'un pays démocratique, on voit les élections démocratiques. Et quand on voit la démocratie, il faut savoir qu'il faut que les candidats soient présentés. Campagne, ce qui est bandit. Campagne, et Zakata, il y a un plan de travail. Une stratégie, comment aucun candidat au Congo jusqu'à aujourd'hui, en commençant par Papa Etienne Tshisekedi, ne nous a présenté aucun plan, aucune stratégie. Comment on Buzoba? Question pour la Congo, na ligne. Merci. Ou bien changer Mboka Yasika. Si vous cherchez un président, alors qui que ce soit mais si vous cherchez que le pays puisse changer, alors tika mutu na mutu na stage, na ta campagne elingio bananan et bandité, toyoka batu nyonso bakoya na Congo, baye la biso ba détail ya comment quelle est la stratégie bazana pour kotombola pays, peu importe ozali nani, nana muni mutu yango te jusque là. Oyo koyo na papa Etienne Tshisekedi na koyebse ayela na plan na za représenter biso zéro. Awuti na Washington, je n'ai rien entendu. Merci et papa Nabiso. Merci papa Nabiso. Merci mon ndeko, ngai papa honoré la mboka souhaite. Toza koyoka. Na tout na bino mwa mukeboye. Oui papa Tshisekedi abuni mingi motali démocratie na mboka na biso. Normalement, ce que tali malamu na année 2006. Même papa Tshisekedi aboyi ko appuyer bandeko ya Union pour la nation pour aïpsa bata IDPS ba voter pour aponi ke ide na sur kamere ezali te ke ya kofinga to boize malamu te papa Tshisekedi esengeli wa muke aleka koseka mpe excuse ya 2006 mais tout ça qui yango pour soutenir papa na biso tozali na débat mosusu yo ye na mosusu soki l'air ba débat ezalaka ya Etienne Tshisekedi boyaka te. Alors soki ba na débat mosusu yo ye débat na biso ezali pona nini Mwanda Nsemi a soutenir Vital Kamerhe. Alors alingi basali coalition yo ye makambo Tshisekedi. Est-ce que débat na biso ezali makambo Tshisekedi ou bien ezali Mwanda Nsemi oyo akeko soutenir Kamerembe? Yo talisa biso soki azali chef spirituel na yo talisa biso oyo bino bokumisaka mvumvu mvuto bundu dia Congo eboto ngai nazokolo baboye Mwanda Nsemi azali peuple congolais azali origine ya ba Congo azali origine ya Équateur mais tozali kusala juste pour ya kobikisa mboka kati na esclavagisme quoi mais en réalité ce qui est là Mwanda Nsemi ayi kosoutenir Kamerhe parce que na 2006 Mwanda Nsemi était à Union pour la nation. Tshisekedi a boyi ko soutenir Union pour la nation. Voilà tantôt idée Mwanda Nsemi yango wana voilà réponse na yango wana. Ah donc et Mwanda na banzi wana ezali intervention ya papa na biso. S'il vous plaît, na répondre. Merci Ozana Maloba. Merci papa Dia na comprendre esika ndeko yo alobi ye mwana kanga azali. Na bozongi seleka ka réponse boy. MLC alelaka mingi mais nkombe ba asala Tshisekedi po ye Bemba a postulé na place wana Bemba aza bien placé pour ayeba yango donc bolingaka te lokola bozaka kana ba makambo na bino wana boza komema ba peuple congolais na bitoto botika biloko wana Bemba aza ndeko na biso oyana makambo ba 2006 vraiment te important c'est ça 2011 soki boko yaka na babiloko wana j'aurais mieux préféré que Kongwangwe kabwana na biso tina to wele la Kongwangwe zate parce que to yebe loko to lingite biso mo ba congolais nazong selio maloba papa Dia. Merci Tokei et pa papa na biso Charlie Kashila ndeto zongi et pa ya Dompei. Oui, merci mingi papa na biso Diana sur le foot moto ya yambo. Vraiment, ezalaka bien tant on a yo kaka ozo sala émission za liboso zo kabola biso ba voix na hors réunion c'est peut ça moi bien. Mais ngai na ko bakisaka moi moke na landi bande ko nyoso pe na landi ndeko ya uti kokota sikoyo. Yango na lobaka ke en tout cas biso ba congolais to za ba rankiner. To za toujours ce exemple net na lingaka na nga Zambwana. Ata Zambwana donc
likambo yango oyo zali ke fois tiaka kabi fona empêcher kaka chabi wana papa to ça likambo oyo Tshisekedi tendengo yo uti koloba parce que ngana loba mingi sipona ndeko a uti kokota parce que namoni akota ki directement pona ko attaquer likambo oyo yaza nango posa to za na temps wana te to za na temps ya Mbonda Ntsemi na landi makambo etali ya Mbonda Ntsemi namoni ke papa na yeko benda film na yeko comprendre ke ba leader na biso oyo ba umela na Congo ezalaki pamba te bamona ka pasi neti ba union sacré panzana ba sali ba parti politique ezoko panzana ba musu basoko longwa ba ke ba iferi ba makambo ebele na yeko comprendre sens nango et puis congolais aza moto ezali ke esika yo zali kaka même yo papa Diana même yo na Wuppertal wana bo sala kaka ta groupe moko ya ba congolais bo sali association au président vice président caissier tout on comprendre yo moko ke eloko yo est-ce que to sali oyo na asile ko sala ina nete 6 mois te on comprendre que congolais azandeng mosusu congolais aza moto moko asa compliqué makambo papa nani tipo azo sala oyo mandefu oyo nani aza mandefu lokola ntaba oyo nani soko komona Mbonda Ntsemi ezo kamu sabatute yango na labaki ke aza individu moko quelque part na wuti kolanda papa na biso zambo na makambo asa kolobawa en tout cas lelo ba combattant basangani na poto ba compatriote basangani na poto ndenge nani papa na biso do azo lobawa aza na ni moto IDPS lelo so balobi na Kalbila Kanambe tozo benga Kanambe aza congolais a changer de position donc cela veut dire que voilà un congolais oyo azo loba pena ke lelo so balobi Kabila aza po ngai na yeba kaka aza étranger ndenge bato so ba étranger et puis soko la kisi ba biloko na yeke approuver que aza congolais na kanisi bato ebele pe ba ko changer congolais za ndenge wana akolanda nsusu teke bato bakufuki na est bomaki bato na est asalaki boy wana ekomi likambo ya ekeina no panzi mais biso to tala sikoyo na life to komona ke azali congolais donc to keneki na ignorance c'est ça un congolais et ça teke ndenge ba papa na biso za mbona ko ya non soko zalaki par exemple étudiant parce que yo papa dompe yo zalaki étudiant te soko zalaki étudiant olingaki koyeba banetu mais biso toza na système ba rancune awa te toza na système ya bato ba antiquité te il faut comprendre que bato ba colonisaka bango eza biso te biso tozali ba nouvelle génération to yé to mona colonisation te oyaka na biso na makambo te ke soko ya na 60 ans oyaka na makambo ba 60 ans ba 80 ans non biso ba colonisation biso na mundele te biso to yé na monde nouveau donc to lingi mboka na biso ezala ndenge biso zo mona na bapoto ezala pendenge wana alors tozo tala nano ba mabe ba tuté ke zamona liaki mutu moko songolo zamona longola ki 10e ya basi bakufa no wana biso tozo tala ngote tozo tala réalité o tozo mona ke ba trahir donc mutu a trahir to mona ki papa na biso Mbonda Ntsemi na parlement na nenga alobaki ba pesa ke ba parole alobaki to mona ki pena ba déclaration na ye aza ko pesa ba déclaration na ye mais du coup tango to tala siko na Okapi na radio Okapi to landi to yoki nenga za ko loba ke non en tout cas mokonzi fa bibela côté est donc cela veut dire que ce qu'on tali bien on comprendre que ba corruption leki alors biso zali awa lelo to za ko loba ke Tshisekedi na place ce qui lelo idée na biso o to zo ke to moni lobby Tshisekedi akei premier ministre Kanambe alors biso nyoso awa pe to telemela ye to komona ke non biso to lingi eloko te to telemela ye ko kiper biso te ke bana ko soutenir Tshisekedi non yo lelo ekolela parce que biso lingi changement to na ba idée wana te ko yaka na biso ba idée ba 60 ke non songolo papa na biso Diana Sulufutu to kabola mwa moke na bandeko bazali awa comme ça opesa mosusu maloba eboto toza kolanda yo eboto Charlie Kashila mwana fumu kimbangu dompe izwe yo maloba nde kokola toyoka yo matondo mingi ndeko Diana Sulufutu nakanisi tozali na kata masolo tozali biso batata il faut to éviter makama kofinga za malamu te mandefu lokola ntaba zoko zoli za kote matama binene lokola ba tomate kivube kilambula nchumvi e ko avancer du sauté donc likambo zali ni ya kofinga ne Mbonda Ntsemi ni ya kofinga Tshisekedi mais likambo zali ya kotala le problème to nango ya problème posé faut to respecter bato nyonso wana quelle que soit décision bazui mais soki décision mutu wana azui ezali pour intérêt à peuple te yango tozali kotelemela ngai nazali ko défendre Bukoko à 100% mutu muke 1000% muke 1 milliard boba kisaka katina suka ba chiffre et nazali ko wa malamu ete Bukoko n'est pas égal à ni Mbonda Ntsemi
mais Mwanasemi n'est pas égal à Bokoko. Azali mutu moko azali kotangisa Bokoko, mais azali mutu. Azali na ba erreur akoki kosala. Akoki na ba décision ya mabe akoki kosala. Mais soki azwi décision ya mabe, ezali obligation na biso nyonso. Bana mvuluzi to kotelemela ye. Pona koyebisa ke en tout cas na esika oyo longi tomoni ke ozali kotengama. Mpo ndenge ndeko bande wazali koloba awa likambo ya ba étranger ko diriger Congo ezali phénomène moko oyo d'abord ezali ko démotiver pratiquement classe nyonso sociale et politique ya Congo parce que ezali ko permettre tricherie, ezali ko permettre muyibi pe désordre na ndenge nyonso. Pe ezali ko permettre ba impérialiste bazala na accès facile ya Congo. Nazali ko appuyer ndeko nanga Charlie Kashende ngalobi tozali kolobela mbuta Tshisekedi. Ah Tshisekedi yemo kaka. Mais ce que Tshisekedi lobby accueilli ati ko négocier na Kanamba ko ba ministre basali gouvernement de transition. Mais tu ko telemela ezali kama ko sakana te ndenge baza ko telema Obama lelo na Amérique. Obama a fluaki batu mais lelo baza ko telemela ka batu moindo wana. Donc ezali kambo ya bolingo ya mboka. Ezali kambo ya bolingo ya peuple, ça n'a rien à voir avec sentiment on a lingaka te, oh il a fait ceci bien sûr. Et quand tu contribues dans une certaine mesure. Mais le corps essayé il aurait fait ceci ou cela et assis à se repentir. Pourquoi est-ce que nous avons nous faire convaincre que non, il faut te donner le génome, surtout dans l'élection, quand il y a voter parce que tant moi, c'est un voter pour comme président. Non, il ne constitue pas le poids. Poids, autant de situation on est devant un adversaire très fort. Ça, il faut le reconnaître. Il faut que Kananda, ce n'est pas adversaire moko léger. Azana poids, ça dit 11 ans à pouvoir, Azana mbongo, mais Azana batu. Même Kamel Rosali Korobia, le Kamel Azana batu, il a Kinshasa. Il a réussi à flouer batu. Et Azana fou les aliko Azako drainer. Alors ceux qui te commis au baki c'est là, batu na kaki na fou Azana yango, mais l'habitant va top up yango, tant à kende comme on pas à Kanambe. Mais tout à l'heure, comme on a été, Kanambe va gagner en toute liberté, en toute simplicité. Et quand on a dit que le tricage était à côté de l'observateur, il y a solo. Si vous venez observer. On se va au Kita, match est bien, va compter, dans ce que Kanambe a gagné, Bouché Soumakele. Nous devons, comme des cordons, nous devons être très conscients, le peuple congolais, il faut être conscient, que les Cambo, ils allaient à tout mon corps. Le corps est allé à tour moko et que bino boy mboge na sima bozanga bargima ya koloba et sengeli bozala préparé na wala baka bonga maboka bata position pour ceux qui va betio mbata ndenge ba betanga Goliath na marque ya Kidiba olia ki ye le corps e mesa ile batika na mesana ngako beta ka ba Israël mikolo nyoso makofi ka David mwana mukaza kwa bia na ko tipe kuti denga na beta ka bango na Kidiba ba beta ye. Et on regarde si Goliath n'a David face à face, Goliath peut atteindre David a rebêté. Jamais de la vie. David a reçu maman a mbata, n'a pas reçu pas maman comme la mabelle. Donc les Cambodgiens, nous sommes devant un danger, un véritable danger. Alors le danger, on a dit que tout un adversaire fort et il ne faut pas tout bâtir la caille sous ce point. Merci Papa Nabiso Dompei Tozalina adversaire moko fort. Conclusion kaka. On a ngayé na tangi information na kati na journal Okapi. À moins que le journal Okapi est comme ça que Mwanase me a lancé des mentis. Mais ce qui est tikel ndenge ezali acte moko yo epesi ngai en froid au dos et vraiment nazali ko senga été dans l'immédiat, dans la rapidité la plus forte que possible. Mon enseigne a réajusté position là. Eboto Dompei Vita Kanga. Mwanda Nsemi Oto Zali Kolobazali chef spirituel. Kozala chef spirituel ozana molimo oyeba teke molimo eza kati na moto eza molimo ya Rwanda to molimo ya mabe. Mais ceux qui chef spirituel, ceux qui bozo benga spirituel azana molimo ya kozana kamere. Na limite spiritualité na yiwana esalaka to esalaka te na yebite tokene nanu pa ndeko na biso na Skype à Brigitte to pesa ye maloba soki pe mobali ou bien mwasi ye ayeba ko dusula biso. Merci ndeko na biso na Skype ya Brigitte to pesa yo maloba
toyoki ndeko azali koloba te pona ko gagner ba tana biso vraiment ndeko oya koteli biso na nzela ya Skype na kombo ya Brigitte to pesio maloba soko zali koloba te toleki ya solo bandeko na banzi émission na biso bolandi biso na kimia nyonso to na masolo na biso ndenge bozali ndenge to pasoli mpoke na likambu oyo tozali koloba ke likambu oyo biso nyonso tozali kolela tozali kolinga mboka na biso to changer yango mboka na biso to sikola mboka me makambu mwanda ntemi oyo asali to mwanda ntemi ya solo bandeko na yebi te batu nyonso tu ya bonkoko oyo bogumbamelaka ye bofukamelaka ye oyo bolobaka baingeta na yebi te mwanda ntemi soki bansili ezalaki na mutu na ye kondima eloko na kokwanza mutu okoya koloba biloba na banzi makambu oyo bakombatant batombokaki mpona Etienne Tshisekedi na mulangi ya Pelifor to musuni na munoko na makaya aza koyeba te nini na komela balobaki mpe bazongaki na nzela. Alors mwanda ntemi tozali ko-interpele yo ozonga na nzela soki bansili l'air baza kotuno mituna ou bien koloba na yo bansili minene ezalaki na mitu oza kokwanza zoyeba te tika na loba mbangu na mokusa o na longwa en tout cas meka ko revoir mo batir na yo tolekana na nzela na kati na radio lisolo to meka ko pesa bandeko minute malembe mpamba te tozali kokena suka tozongi epa ya papa na biso tambo to pesa ye maloba lisusu moi 2 minutes na ye po tozali kokende na ba conclusion ba masolo na biso e boto. Merci papa DSV. Moni biso toza bana mboka tozo défendre ka ya mboka na biso na situation eza actuellement tozala ba oyo karaté to bandaka l'air nyonso ko finga ka to koloba mabe ya mutu mais to yeba quand même ko pesa ba conseil, c'est-à-dire oyo to witi koyoka pona ngai il faut vérifier pona ngai il faut ko vérifier koya koyeba ma vérité na tango wana nde tango yeba vérité ndenge papa nanga dompe ya utolo ba pe ba msusu na tango wa koyeba vérité nde voilà esika oyo sikoyo biso nyonso tokoyi kozala contre que non voilà makambo yo ne mwandanse mi asali eza malamu te parce que jusque là nanu vraiment to yebite profondément pourquoi ya sali ndenge wana source nango eza nini et ko pese loko nini. Alors ngana yebite personnellement nanu te mais to tiki na ndenge wana pona ngai na tiki na ndenge wana. Alors oyo ngana ko ko bakisa lisusu na likolo eza que pour le moment congolais nyonso surtout atika makambu nanu ya ko kabola pona ngai toke nanu na sima ya mutu moko. Voilà na zongi sima loba. Merci tozala biso nyonso tu na sima ya moto moko tokeye pe papa na biso Carlo to pesi maloba. Atondo papa Diane. Na mopesi nga lisu maloba problème tozo mon ezali problème tolingi to mon eloko elekaki na ba 2003 2004 basalaki système à 1+4 donc sikoyo masqué donc motu nyonso akomoluka oyo ya koki kozwa olie ke toluka tolongola mboka na biso na bowumbu donc eza processus ya komema mboka na biso tolongola yango na pasi oyo ezali. Après batu nde mutu bakoya na sima donc bamwana nsemi bakojouer carte sikoyo ke mutu na ye ekozala sika nini ok pa ya keinda ake mpenza kodinda bien. De deux nasololaki na bozongi na nga na ndeko moko boye ntina bokoyoka bapropagande na bangando baradio songolo balobeli ngai boye eza très important toyeba pourquoi bapropagande oyo ezosalama contre Tshisekedi tandis que toza na élection moko eza na Congo oyo bandeko mosusu wana peka bakoloba kende mwana wana aza mwana na biso te aza étranger mais en même temps baza koattaquer moto akoki koaffronter balobeli ngai boye na moko ya responsable ya lingomba na bango alobi ke kando ezosala bango eza na mbula zomi na moko mokonzi na bango alekaki na bacoin wana pourquoi lelo yo ya chichi ake kokota kaka na bandaku wana ifale ya tika ba téléphoner mokonzi na bango po mokonzi na bango nde asala misala oyo na posa ke question na lobby mais chichi wana boza koloba ye asali yango kaka na quelques mois awa
mokozi na bino asalaki yango depuis mbula soki zomi na moko résultat moko biso tozwi te bongo sikoyo oyo asali yango na sanza kaka boye donc tosoutenir ye te mpo bomoni neti balongoli bino kamundele na monoko donc eloko bokoyoka bapropagande wana eya na bandeko moko songolo bapesa na lingomba songolo ba CV na bango soi-disant lobi soki esikwami bango bakozwa baposte songolo yango wana boza komona bitumba oyo. Merci papa na biso Carlo na banzi soki tolandi bien papa na biso Carlo ba radio oyo nyonso to ngana bakisi oyo nyonso to baza na besoin ete que Etienne Tshisekedi akende baza ko critiquer ye tandis que bazali tozali na moto mususu te à part Etienne Tshisekedi. Cela veut dire bazo sala service ya Hippolyte Kanambe pona kofinga Etienne Tshisekedi mais bango bazali ko puye Kanambe po soki bafingi Etienne Tshisekedi oya bango candidat oya kei nani omonte bande ko ba congolais bozo comprendre te soko moni radio ezali ko déstabiliser Etienne Tshisekedi ezali ko finga bande ko bozimele yango boyeba service o bazali ko sala po il faut zana liboma to ozala na kindoki kati na yo muto azali ko kende tozana muto mususu te bolingi ezala basala politique ya chaise vide ou bien kaka un seul candidat ndenge kaka Hippolyte Kanambe alekana après boyaka kokosa biso adindaki na se mai tolingi masolo wana lisusu te tozali susu bana mikete esi tokoli kulu tuzambwana topesi yo maloba 2 minutes na yo tozali kokena ba conclusion ba masolo na biso eboto. Merci ndeko sujet zalaki ane mwana tsemi ndenge ndeko tamba lobaki il faut vraiment to bien informé et qu'est-ce qui s'est passé entre yene mwana tsemi na kamera mais en attendant écoute na zana temps penza ko vérifier ba information là aussi longtemps que mutazana 50-50 soit nationalité moko très douteuse qui est bandeko ya Kivu Bukavu to yebijake mikolo yo salite mingi zo ya kuna ba nationalité eza ko senga musala trop na ko kombola mpe babiloko ya ko kende ligne par ligne village par village ko revoir ba nationalité ya bato ko kuna des ordres de kimakasi donc na minute yo je ne crois pas que Mwanda Ntsemi bato iko pesa une seconde seulement ya ko pesa même explication pourquoi il doit joindre caméra ça ne peut pas exister ce n'est pas tolérable pona makaba élection za ko ya prière nanga ezali to compter na Moïse était parce que batini bakansaki après Moïse ba Aaron ba nini tout ça mais surprise yaki na yango donc le Congo tika totalement na se soni que présenter seulement un seul candidat au hasard na très douté que le Bakale c'est lui tout semble là nous avons un grand devoir à faire il y a trop à faire au Congo donc na zone sibino antenne mais makabao non merci to kei na lombango lisusu tokei na lombango lisusu tozwa ndeko na biso dompe to pese maloba matondo papa dira sur le futur na masolo kitoko sali nengana na kozonga susu kaka na ko rappeler bandeko ete mafinga ezali solution te. Ce n'est pas en injuriant les gens. Oh, c'est les namoutou. On a vérifié en gros. On a vérifié en gros. On a vérifié sur le football. Mais papa na biso soko baza kotuna naza ko pesa biloko soki baza kotuna yo question ozala mokusa na moto solo papa toza libre ya koloba tika to loba yango tolinga ka radio yo boto tika to loba papa yango tolinga ka yango te photo loba kate yo peso ko bungi photo loba waza mama bunga quand même ya koloba o basi po peso to ba diko ba o Tshisekedi matama minene na kasi bato ba ko sepela te mais solo bien déjà donc solo bien déjà solo bien déjà c'est un problème te c'est parce que on répétait à mon site na mon répéter sur finga les ali malamu te OK to ça malamu te donc na conclusion na koloba mpona bato bazali kozwa ba réserve ya koloba oh non écoutez nous devons voir il faut analyser ça le roi likambo Tshisekedi bayoka ki coup de fil ba combattant batombo ki te na kanisi bogende otanga yango na kati na Radio Okapi déclaration ezali wana soko ki ofungoli page ya Radio Okapi oloki na option politique pour la déclaration à moins que Radio Okapi akosa. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que bah tu ma photo. Ils appellent ma photo on a comme on a il est présent. Et puis comment on a des positions oyo, les ali position mon côté, ils a cicaté. Né moi c'est toujours tendance à soutenir caméra.
parce que nga na yebi tant on a recevoir qui na radio na biso Kachopa secrétaire général il y a Boudou ya Congo je avais posé la même question ya koloba écouter Kanere asa mutu moko litigé comment vous allez pour ça la rapprochement il y a senga tinga lobi bino boza na diaspora bon mais biso ba preuve ngalo bi mais biso toza na diaspora tozu souffle wana c'est vous au besoin sur le terrain et c'est bon investiguer littéralement Moutouana parce que nous on nous dit déjà et ça commence à dire qu'on sonne dans la direction là que ce type là c'est un étranger alors comme vous allez sur le terrain investiguer mais vous allez comment on a investigation vous allez qu'on s'arrête au salle de matin mais on sent qu'il y a un rapprochement dans question de commis tout là ils allez rapprochement moko il y a bolingo ya mboka to rapprochement moko ya bolingo ya poche et Nikoloba il y a intérêt il y a mon solo c'est ça alors neka Kolobaki c'est-à-dire ezali neti coup de cri autorisé qu'on lancer pas c'est-à-dire que merci papa Nabiso Dompé merci tozana minute moi mingi te mama